Bien, notre cher fidèle de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Voilà votre humble serviteur, le mbokatier de la presse, Julien Boutala Tala. Tala Lelo Ndetolobaka toujours, Tala Lelo sujet du jour, la biso ezali. Le trobet à l'isolo, il y a des artistes musiciens na biso, ba icône pe, au pe basala rapé, on sala mala mon amboka na biso. Sujet du jour ezali le torobela, moi namboka artiste musicien ba bengi na kombo ya Weranson. Na moi namboka artiste musicien ba bengi na kombo ya JB Piana Otoebi, ba grand artiste. Babeta ba Zénith, babeta ba Bercy, basala ba makambo belé belé ba confirmant na Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, surtout tout na mboka na biso batu bakufa pour na bango. Donc nous sommes formés à vraiment confirmation mais nini oyo esali ke wera na JB puissance oyo ezalaki avant ezala susute. Nini ozoko isa koto ya JB Piana, nini oko isa koto ya Weranson, to mu pepe nini oyo ye nde to luka. Toyeba vraiment tout ça la micro balader de façon que tout le bisamo bande qu'on a biso musudu aux apembeni. Mais quant à moi je tiens à remercier Daryl et Diwantesa et pourquoi pas na Yemoko Parou c'est ça un grand merci na mère Mila Bella Dinganga mère boss un peu sur Bambote na binonos bota la biso partout dans le monde et pourquoi pas na maman Elisa Pedro Monoko Bank et pourquoi pas na ba joyeux anniversaire na Willy Mouchen Kodamboka na Nico 3000 ans na maman Titi Pedro merci beaucoup Mima Weto. Toujours, partout dans le monde à travers Tala Lelo News 10 avec votre humble serviteur, le mbokatier de la presse, Julien Boutala Tala. Tala Lelo, Lelo, tous un sujet peut-être solo lango pelelo na ndegonabiso ya mobali Moïse Sabiti. Bomesana ebi kezamba liboso te bomona esi bomesana na ye pe bomesana pe na ye Moïse Sabiti nous vivons na habité mbote nan. Oui, bonsoir Julien, bonjour partout na bato bauta na biso pour na ebi keyo il est partout na ebi keyo la ndanga kana zai na salon na yiko taribika Hakim bani tout ça na ngima bongisa bébé Suki la moyi na zawa bon na ozu coup de fino ebi ki ne ratakate yo na ngai za quoi tout ça place moko na bité malamona ya malana et puis voilà puis sur adresse place nazali Moïse Sabiti mingi vraiment ndeza toujours tous na rappel tous solo na yo parce que avant tant to sora na yo moi ba toalité Moïse a solo la qui monda mo paiement bien on monte bité to mekaka olandango lisusu si j'ai 10 jours na biso za lelo j'espère que oyebi moi na mboka Weranson JB Piana pe lisusu na mopanzi mais nini oyoyo esali ke succès ya JB Piana succès ya Weranson niveau ndenge ezali la ki OK JB tanga lobi bling 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 tango Weranson a lobi sous changement de fréquence au sentir que tout le monde mais les lots ils a soutenu ndenge ezali ki pona yo vraiment Moïse Sabiti bon au moni Julien liboso na rolo banana d'abord bon la pesino batumi banana ba mote pour ba artiste ya mné na mboko yo ya Congo partout dans le monde et place drapeau la biso flotaka ba artiste ya minene omoni mutu lokola JB na mutu lokola Wera na habité à Julien donc basali ebele na bandina noana pour na koma place ozoke na ngai basali ebele si ba prouver déjà monde lelo na habité mutu lokola bananga ki habi JB te mutu lokola bananga habi Wera te de si ba prouver monde mais elona lokola ba succès na bango tuninga question succès non elona lokola ba succès ba tonomi baleza ko kita et à travers omoni na pesi exemple moi c'est premier musique ba fa blondi ba na ko bentakala ba fa blondi na ba Lac Doubert ba Bob Marley et ça musique nous a une concurrence té on a épisode d'abord épisode un wana on a musique elle est comme autant mon concurrence et puis concurrence à JB na Wera et mataki na niveau moko ya grave c'est pour ça on a même artiste ya Mikolo et ça oyo bi artiste bo ça succès to kotanga ba kombo eza ba Fali ba Ferré ba Héritier ba Brigade et ba surtout muto kangi masolo ya Madofa Brigade donc ba zo ko mangana bari wana na noté malgré succès na bango jusqu'à là, comment on a barré à JB na Wera même bango moko kolongola te pour ça to ça l'exemple mon simple Julien
Tout cas stade des martyrs oyo. Topé sango sous JB azonga beta plein, neti asala kala. Ou soit we azonga beta plein. Et si matin et si ma shooté. Donc ce que le retour to le belasco nini oza à la base na moto. Na place na muke no to na muke. To continuer à muke. Moi le stade des martyrs, le stade des martyrs bon ba beta récemment kala mingi te, je ne sais pas si je me trompe. Oui, Peki Samara. Au vu que stade des martyrs les akina même je crois ba never. Ba série wana na over na kini. Ba never wa côté c'est pour avant na mon côté ba enseignement wana ko na biso avant l'enseignement wana. Ah mais côté ba Tony Koko. Voilà, côté ba Tony Koko, côté ba Tony Koko na PC ba mbote. Na vanda peza côté enseignement wana donc au choué enseignement donc na vanda ba côté wana mais na suka ne siko ibika vie ba ni to vanda siko na Gombe na quartier golf. Nous na PC ba na Gombe tout ba mbote na quartier golf. Mais succès anine. Tala si on a donc never déjà à partir d'enseignement na ya enseignement ya liboso na ya sima. Ils arrivent déjà plein à craquer. Mais les lois yobi ki we na jiba sali concert à $20. Mais place pas petit concert à $20, j'espère et beaucoup à la pété dans grand hôtel. Et là qui c'est que non ba vie ba donc mon disait on ataba bunda nenge nini. Yo banga ke bozi abi musique té. Bozian. Bozi ça bi ndule na nenge mukete ba rumba danger. Est-ce que tu as bozi na mado Fabregas ou tu as bozi na Fali? Mais ba oli a bozi wana. Pour mes amis, ta ils ma temps. Donc mini choyo wira na jibe osala kaka ke non ne balabaka athlète. Mon la sport il n'a jamais à perdre sport mini physique aspect physique il n'a continué toujours à sport mais dès na koyi quand tu as koyi babo et ça donc aibika kité ndule za kokita mais akosane banze muninga salaka mais sixi wazaki na ngokala depuis 97 ti ba 2004 parce que ngam ba musique ba nous kita wengi yango na 2004 ba 2007 tango fallait comme album ba 2006 ça pour ba to ba moi c'est bit na kato ça pour ba comprendre que we rana jibe ba comment na bango ko solo là ou soit ça que tana bango ne koki ou soit eza nini te omoni na peso exemple simple hein na peso exemple simple moi net ça net ça un iPhone 6 iPhone 6 eza les passé o eza iPhone 7 tango moni iPhone 7 bimi ba tunyo so ba kolinga ba kota na iPhone 7 pour eza biloko asika eza lokwa na peso exemple ya ba fali na ba faire exacté qui non we ba comme so we na jibe na ko côté mona nani Julien baba na ko sola iba ki ba muto sai ba vana kamade ba na kamade par exemple na petit exemple mon simple ou 10 ans ndata so ba kamade ba sola te jamais ata ba soani boko benga na téléphone ba za ko sola bango et loko reverser ba na ko sola siko ndebi tang ba bango ba su ba diplôme ozo mpata ba su ba diplôme ba vie ba ko mpe na bala oya ko mulala ne belé oya ko musani makamuninga lingi webi ki we ka bimisa nzembo à tout moment oyebi yango oui abimisaka ne ou vient na biso wana abimisaka banzembo kutu na pesa ka félicitation pour alingane ali mona jeté mais na plus exemple mon simple soki wera soki ezaki ki wera abimisaka su banzembo te ne na bito isolo ne jibeta muso abima esute po jibe avant na ene na pale mais ce que moi tant wera zali ba compter jibe tant jibe azali ba compter wera mais succès ne pour le moment wera na jibe babunda te Julien bakozonga sous place sur ante Fali Ferry oh surtout Nzambe na bango Fabregas à chaque année ma solo lelo héritier yet et ça pour comme pour maman jeune comme maman jeune Julien et ce moment mon côté o wenge soki ndeni te moi c'est biti ta wenge c'est le qui on mon solo to beto solo là moi c'est biti mais yoka na ndenge mabete wenge tiko ezati ta wenge leki me wenge tiki idéologie nous sommes la bagarre soit le ba voiture bien et biso bagarre so ba bourgeoisie moi moto afana moi bien moi carapé biso père moko obi ke bon na habité yo ebi ki batumbili ba vanda pe na kino ba vivre bien ki batumso ba vanda en Europe et ça te que nous ta wenge l'équité mais bato nous so ba faire bazana idéologie à wenge quelque chose mino quartier la tête mais ne jibe na we il faut bandima que non na minute yo même on nenge jibe loba ki ulo la va mener kayo non basé souté. Merci beaucoup. Basa souté Moïse Sabiti conseil ni Europe ça peut na ba artiste na biso mususu OP ndongo moni pe njibe na we basala ki succès puis ba OP bazoya sikoyo yo et puis ndenge za la toujours. Na lobi na landia na émission moko ya Félix Wazie quoi na PC mote na musika Félix Wazie quoi aloba na papi à la journaliste akolo comme na émission de Kambutin. Vous êtes libre. OK papi moi ça papi mboma la ça ke ndinga bimi premier na ba makaba émission. Il y a internet était pour internet yo mutu fa para bango la émission bango ya télé abise papi bon moment une place au komi le numéro 1 soko zongi numéro 10 kosilikate comme na mabete alors là on va comme ça va gêner les années na kopesa owe na JB conseil te pour baza ba grand basali tout au dans nous JB et au dans nous faire fali nani basali te mais ba musique ya le temps na manager il faut ba ko manager bango
je dis petit moi Mickey Bob ma Trace TV tout autre la bango bah sous génération moi 35 45 bah jeune garçon bon ça musique le point ni bazana ba manager bien et puis manager c'est dans quand notre manager ça dit manager azozo attend ya que lukara ba marché manager ezate kazo la leader chéri ba bengi même sous mutu producteur nga benga mutu nga benga po betsa artiste musique boy azo fina soka se retrouver ta ko bengi JB ata application numéro ni privé okozwa JBT obengi wera numéro ni privé okozwa été okozwa mutu mo bureau soka lingi aleki se pas soki pa lingi te soka liepe bien te a senti que peine pe liepe nini akolinga a investir pas mutu et puis est-ce qu'on investir pas musicien yeba ki ba mission ça sikilelo ba contrat na bango mutu signer za manager ma musicien à Congo manager akolinga kutu manager moko te a signer contrat na ye alors nakolo bani par là normalement te na place on appelle na Congo baxelo moko Moïse Abiti est-ce que bike na likambo bongi e bengi artiste za mutu oyoyo bo solo aneka ka boye na ndenge so esengi ba contrat ba mamono so fo manager wana c'est normal mais lobaka ki ba manager na biso ndesko ba commande ko memela ba artiste ba chéri ba commande ba za so ba manager ete wala ba benga ngo ba mukala biso to benga ba mukala et puis ba bureau aussi Gilet on a pris exemple simple je sais que le lozunga manager na to notamment nous la mon côté to na obenga selo ba programme réunion mais soko moni muto ko motambo ko banyo simela mutu téléphone ti cameraman no buga ko moni soupecho il dit wante ça ta daril mona moi si moi mbali yoyo na bito muju ba chéri ba mona ye na bidene ni bokata na te ta picha boy bogara boy siko yebi ke no aba na ko simela ba chombo on a su azesu manager était necha bosala musala. Mais manager avant d'en parler avec un artiste, j'ai reçu un appel en France, j'ai reçu un appel aux États-Unis. C'est comme ça un manager. T'as le nom tu as bien à moi en Hakim. Omoni, bah tu vas mon Hakim. Est-ce qu'il y a d'accord comme c'est que non, non notamment là, c'est qu'il y a mon ndaku. Il y a revendre ndaku, maramoute côté ndaku. Sabiti, poto kabwana on des toujours moins de 3 personnes ba baota la biso. Bon, on a repris ça petit nangai pour petite sœur nangai, na États-Unis, Élysée Mutingwa, plus 10 na PC Mbote, na PC bébé nangai to za na ya ba to aller la raie ba ngomona mingi, bébé Hakim Sadibiti na pesi mote na pesi Ormiel Sabiti na pesi Alvin Sabiti na pesi moi sinanga mama bana ba mote place azali chérie je t'aime beaucoup yo mo yebi ko ki parlo ba makela libanda te o yazara ya yo yeyo Moïse oyebi merci beaucoup bo comprendre que ko ki pa makela libanda te c'est que papa pas comme ningi s'appelle libanda yango makele le pe comme ninga na mais biso pe to robine émission ta lelo ko ningi sama libanda mingi te ningi sande na katanda. En tout cas je dis merci na ningo ko zongai en tout cas na pesi bana poto nyoso mbote bana poto na yebi ke bolinga mais botika ndeko loba mingi bolanda kande ma émission yango yo. Merci Mingi vraiment na Caprice 7e bagarre bolingo bien na Autriche un grand Nasser na biso be Dorcas un grand merci lisusu na Fiston Manissa na kati ya Paris Fiston Manissa merci beaucoup to continue. Balandi émission tala lelo toza bongo na rond-point Willery esika bi tozaka kobetaka lisolo ya bana mboka Weranson le roi de la forêt ndenge babenga ke na jibe mpiana moto pamba ndenge babenga bango nini o esala ke succès na bango ndenge ezalaki avant tant au moment que Wera soka lobi boy pas soka boaki disque ba victoire et indi donc somme mais lelo za sunde za raté mbote papa na habité vraiment sujet du jour na soto solo lelo par rapport à succès à Weranson na jibe mpiana ndenge ezalaki avant au mona maga notre jibe lobi bling bling tout le monde bling bling Weranson tant lobi changement de fréquence tant lobi bo senti que mambo na susu vacuum wana za soutenir ezalaki ndenge Versace lui za loba vacuum eza souté pour ni bon na habité ba makamuna bango po bango baza ba artiste to ebite parfois cause la ba moto na bango ba chaleur na bango yo kitsa bango po ba pecha mike ba ina chaleur moko ko sakana ti talaka moko bozo mo na ba pecha mike ndenge bazo na chaleur moko ya moto bo e ko la ba succès na bango po to ko lobelaka bongo po bazali na moto ya makasi melelo Wera na jibe bazali so na succès te to ebite soki nini to ebite phénomène na bango ebite phénomène ngo tango mona mboka Weranson na jibe mpiana balingaki babeta concert moko ngebeta na stade des Martyrs o baboyaka po plein a craquer bato utaka poto ba utaka délégation uta ba Afrique na Brazzaville tout mais lelo yo o mona ki puissance wana za soutenir ezalaki liboso oh puissance wana ezalaki ya kala po nakolo bakutu mingi te po wana ezalaki bango na bango po bapecho na babimi te mais à partir bapecho babimi ba ina chaleur na bango moko yango na bango pe bakiti po bapecho 5e génération ba yana chaleur ba 5e génération c'est-à-dire que ba yoko boto la Weranson na jibe mpe na place oui tokolo ba bongo po bango ba beta musique kitoko koleka ba vie na bango ndenge ba bana obeta
minute nde bango ba petu wana to compter bango minute bango donc na biloko oyo ba petu wana basala o ba vie wana basala selon yo na ba petu ba yesiko yo nini ozomona makeno eza na puissance ya makasi ma makasi o eza siko yo vraiment siko eza na moneti fabricas bon héritier brigade bon va faire toko compter bango te po bango baza vraiment bazola na ba père na bango ba wera pour faire na fali bango pe bazana chalia moko ya makasi mais to la na ba petio fali to la na fabricas na héritier na brigade nde bango baza siko mikolo vraiment na côté ya mouvement nde bango mais ba vient na biso nde ba dindi fort. Merci beaucoup vraiment nenga lobi toujours ba faire mama di bon comprendre que ça ambiance ya rompo où les rito ba ki toko solo là un grand merci na ba YouTube bota la biso Yves Mavant mon partenaire na biso merci beaucoup mère Mila Bella Dinganga donc merci beaucoup vraiment toujours continuer en gros merci vraiment nenga to ba toujours nan ndeko na biso mbote ndeko mbote papa ndeko ezali émission ta lelo sujet du jour na biso ezali le tobeta lisolo nini oyo esali ezosalake wera na jibe mpia na baza susu na place na bango te oyo azalaki ke succès wana ndenge ezalaki biso tout oyebaka wana mpona yo ndeti wera eloko succès ezosila lelo oyo mpona nini succès ezosila ete mais azomipesa ema na musique te mpo abimisi déjà bana déjà ebele tala lelo bafabrigaz awuti koto kaka ya wera ntango dia bazomona dia fabrigaz bazomona héritier wera déjà lokumu déjà yango wana yango ma omona wera azomipesa te jibe piana ye ma to bana longole mais pour le moment oh ça elo morte pour ami pesi trop na ukolata jibe mpana ole na musique ami pesi trop na olata jibe ma ami pesi trop na ukolata par rapport nde a bana beta ba album vraiment au senti générique ya jibe ezo beta ba chaba chuba banze momoro ya bien mais na moment ma jibe et le roté. Sotobi osa la plaisir na baiba ota la biso partout dans le monde à travers émission tala lelo nze monini ya wera oyo yebi mais bon comprendre mieux que ndeko na biso za artiste c'était mais moi nze mo wera oyo yebi ke okoyemba ta mo mke kaka et puis ke pe na wajibe mpia lukuta mabe manga na ma artiste te koyemba vraiment na ye boyemba te mais ya chanson nini oyo siko ya wera nsono yo linga mingi pona yo ndeti meilleure chanson oyo ya wera oyo nga sepela kaka oyo ya oyo basala na déplique po wana ema na eyemba yango mingi neti oyo kokamwani te soki omoni nga na nzela nazoleka na ngai nzembo wane oyo esepesanga na oyo babeta na wata bachanson oyo nga sepela yango yango wana bongo koto ya jibe mpena jibe vraiment lokuta mabe eza te kaka kotia critique te banjembo vraiment ya jibe ma na mipesaka na bagénérique po jibe aza ndoyi na nga moko mona nga salva komona nga yo moko pe salva jibe ma banjembo na mipesa trop na générique na générique na njembo oyo atype oyo awuti olongwa ye akala mingi ta type oyo type yango bazala trop na roger ngandu boye amonene boye na bosa ne komona nje moyo o baba wucho beta ava alongwa po nje mnema na mpesa trop te nga fa tira fale. Merci beaucoup vraiment na bota la biso to continue merci de l'équipe émission ta lelo merci beaucoup chef na c'est pel fort merci vraiment to continue mbote ndeko mbote papa ezali ngai ndeko na yo Julien Botalatala ezali émission tala lelo news 10 sujet du jour na biso ezali nini oyoyo esali ke mwana mboka Weranson na jibe mpiana succès na bango sike ezalaki eza sute ndenge ezali lo pona yo po banda babeta non podium moko bango mibale il fallait pas ça devait grave il fallait pas beta podium moko bango mibale à part ça jamais que jiba robela to rabela jiba ke talete moko na bango donc bandaka bayoka na succès na bango mbaye pena abupia pona ndeko na biso nengo toloba ke nenga ka wera salaki accident jiba kende ko tala ye
ndenge peka ba bete podium mais ça bolingo nde tout monde ba featuring ba artiste belé bo yo kanate musique senga nde bolingo pona yo ki yango nemte kitisi bango mais bolingo on nemte selege loba kita il fallait na polémique opene zalaka to ba pena wera beti pena double zénith wera beti ba stade de martyr shi ba beti ba stade de martyr et ça ne polémique ne no sala bango mais lo depuis ba yo kana ba petit na ba on ba martyr ba no ba créer ba former pena ba on ba sala ke kina minto ezala donc ba on première façon il a pena polémique wana pena o pena janta pena kuta pena lo beso na nzela pena affrontement bakuta na mituka mo ba tutane ba mituka tutani to mo pena sege pena na kakol pena na ta boîte mo pena rapna kete mo ba bilo mo salami ya polémique parce que so ezongi ba ba komata ne ba yo kanade ba boma pena ndule na bango pena pona nga pena fe ba zalaka ne ba zalaka tala lelo c'est lelo pena viba robeta stade de martyr etondi to wera robeta stade de martyr etondi yo pona yo ndenge jibe pena na Weranson basalaki événement 2015 pour na yo ezaki nango esengote donc 20 sonné na maréchal Mukulu il fallait pas bayokana fallait bazalaka ne bazalaka kaka ya yango ne mpesalaki lelo bakoma tina ba niveau bakoma nango ya makasi fait polémique en ezalaka kaka pona bango pona yo ndeko na biso meilleure chanson nini oyo yo selon yo et pas Weranson donc nzemo moko yo ma soko yo ki mambo sentiment que c'est bon netinga na sepela banzembo wera beta banzembo moi ebele mais nzembo na sepela na net lo banzembo lot ya moi na 13 ans do banzembo marque donc nzembo la pena na sepela na makasi ya pas ça bamoko banzembo lo leti ya bana nchik banzembo emba ya quoi rouge sauve banzembo wana donc banzembo na sepela sanga makasi chanson éducatif banzembo wana donc asale belé c'est belé et c'est belé makasi JB Mpiana bon JB banzembo lo leti éducation oh c'est que parents akutana mwana nena nzela so pendenge nini akorompe mwana na mbongo akorompe mwana na mbongo akiafunde pa parente sinon te mama kosilika banzembo mwa marque wana wa sera JB ba TH au moins mneka te ngwa ko ezalaki wera pena ba solo la bien ba intervention rapide JB ba TH au senti pena que était normal mais lelo pena émission ta lelo elandamaka partout toyebi ke Weranson na JB Mpiana pe banandaka pe chenta lelo news 10 mai message ni kopesa pe na bango OK baolanda pe émission ta lelo bon nga pona nga message na opesa bango basolola na ninga kuzu bango mbe bakutana ninga kuzu basolola mais devant public baina na rapena po bazongela ba plein na bango ekate nsona moni pena maréchal pena mopanzi na bete kara maréchal pe amoni pe tsone pe mopanzi ne abeti pe 20 tsone pe kara OK 20 na beta pena na fikine pena côté na ye pena ya JBP côté na ye ba beta na kara mais na kuzu na ba parler mais o pena bobiso to mona raté po ya onem te kitisi pena dongi donc 20 na mitsa ko le kana ba landete maréchal a rôle ka bat ba occupé te mais soit monde ba petit na bango senti moi pena yo biga petit na bango ndeti banani na banani mais petit na bango Ferregola Fali Poupa Fabricas o ba petit na bango ba simbikine bena na mitso migolo ba chair de poule ba Fali ba nini merci beaucoup ndeto continuer toujours na ndeko na biso pe mbote papa mbote mon frère ezali émission tala lelo la namaka partout dans le monde zabongo ya lembokate de la presse Julien Botala tala lelo mais sujet du jour na biso ezali nini o esali ke succès ya Weranson na JB Mpiana ezasu na place na onde ezala kite pona yo bon succès ya JB na Wera normalement on est bora solo parce que bango nde babandaki wana ko se séparer na bango wana donc essayer batika na ba position wana bazaka na ba position wana mais ndenge siko ba ko sangana lisusu ko yokana et comme le roi lycée bosangani quoi mais biloko wana ezalaka te lelo to mona ba Fabrigas quoi ba génération lelo yo moko mona omoni bango ayena ba moto makasi et a moto te agwate mais ezande ba polémique wana nde sengaka yango ne matsa ba moto bango bazana ngo to mona fab nani entre Fali na Ferry o mona Fali na Ferry so ba jeune ba telemi lelo na kina to mona Fali na Ferry so ba telemi débat oh Fali bo nani Ferry o mona lo wande sala bien moi moto gaz et mata pour lelo so na komo lobela yo donc on a tala jeune on a tala boy donc on sala bien on l'a ta bien mais yango mona donc esengeli mutu ba lobela kayo
Si on comprend bien na katiote yo na ndenge na biso ba congolais il faut pour musique ba il faut bolingo ezala. Pour bolingo ezala il faut kaka polémique. Bon ndeni to mona to mona ga star oyo azakala nord na o acide basangani do pa na biso il faut kaka rando za seke bolingaka ba artiste na bino na ndenge ya bolingo solo te. Ndeko omoni ndenge ezawana. To mona ngo même ba star américaine. To mona ngo bayokana ate. Bayokana ate no mona bangwana. Ndenge zagi make pa ba misa o rana jibe ba kuta na boîte milange panzani. Oui, et c'est un bongo. Net au monde a fait la biso confiné appliqué wana. Au monde a fait la biso mon pas on a longola gaï na bakso sala wana. Et mon pena à mon désordre bois le bien vérité. Pour ni bon, tout ça nous. Pour ni mon pas entre na bangonyo surtout bayokana te pour ni. Au monde mon pas ninga zana sko bagaze matai. Bagaze matai lelo batumi bagongo le mon pas bagongo le jeune garçon ya lelo tout le monde ba fali ba ferré ba tunyo so miki ba fabrigas. Au monde fabrigas ninga zana. So tali fabrigas na wera. Fabrigas na c'est la moto. Neto yebi yango mais lelo mo na Fabrigas ko mo matali kolo banze mo na ko beta succès fort ba ko mo lobela ngo mais yango mo na Fabrigas malgré yebi musique azamwana et tant ba lobela ye na nzela ba lobela ye Fabrigas boy comparaison on est ça la moi bien comparaison net ngana ko mo do comparer Fabrigas na ba wera mais Fabrigas ça mutu mo comparer na wera ti voilà ndeko na ebite vraiment yo pe ozawana oui ouais ndeko na ebite ko tape Kota ndeko na ba wera ndeko poussa na la musique poussa na ndeko na ouais mon frère abeta musique ba bébé musique na ye eko kokana jamais na ba wera na ba fali na ba ferré il faut bongisa musique atika ki comédie na ki comédien na ki théâtre wana za façon ya liné na ye ndenge bimeli ndeto mona redia misa bima na nzela na ye mais redia misa c'est bon. Est-ce qu'un leader osala comme dessin animé osa pareil na ba musicien non? Merci beaucoup ndeko na ngai na ebité vraiment sujet du jour na biso ezali ya lelo sujet du jour na biso ezali ya lelo ndeko nini oyoyo e osala ke succès a Weranson na JB Mpena eza soutenir ndenge ezala ki avant eza normal balobi chaque chose a son temps mutu nyonso alaka na début pe na fin il faut to comprendre yango bakomi na basuka ya ba carrière na bango eza ngolo mo eza nango danger te elekela batute eza normal ba vie bakomi na basuka ya ba carrière na bango eza bongo ouais ouais mais conseil européen sa bango kasi tant que ba artiste musicien congolais o bio polinga pe musique ya mboka na yo conseil na pesa neti banani ba artiste na biso en général. Ah, à propos à Nini, net conseil. Dans le lobby, conseil dans le sens que le lobby par rapport à nous, chaque chose a son temps. C'est-à-dire que tant na bango ezala ki tant na bango eza souté. Conseil Nini oyo koko pesa bango ki artiste musicien pour bobende ezala. Bon, oro tika pété, il faut ara obeta raka. Donc conseil ngeza ngwana ta comment que na suka mais il faut toujours moi molende au jouer. Merci beaucoup, vraiment, toujours continuer. Émission Tala Lelo, wana toza sujet du jour na biso ezaka ande to solo la wana succès à mon amour ka Weranson na JB Mpena. Toza bongo sikoyo na 24 en face ya Académie des Beaux-Arts. Et c'est là to saka musala to continue avec Daryl Diwantesa. Merci beaucoup mère boss mère Mila Bela Dinganga. Merci beaucoup vraiment mère Mila. Donc to continue. Comme vraiment Nasuka na pesa bambote bongo na Gina la poétesse Rachel Gina la poétesse na pesa mbote bongo na Caprice bolingo bien c'était bagarre et pourquoi pas na mettre Fistolumu bébé Hakim bébé Ormiel et pourquoi pas na Destiny un grand merci na Baitu Bota la biso vraiment wana bana nous vivons l'époque de Moïse Sabiti Wuli Moucheni pe na pesa ba joyeux anniversaire na souhaiter ba joyeux anniversaire un grand merci na les boss Nico 3000 un grand merci pe les sous na moko mère Mila Bela Dingang pourquoi pas na maman Elisa Pedro Monoko banque na pesa mbote bongo na tantine botala tala na big boza partout botala biso Yves Mavambu partenaire na biso ya Tala Lelo News 10 na B Image TV Bundes Image TV ya ndeko na biso Yves Mavambu na Allemagne un grand merci na baitu botala biso maître Fistolumu partout. Le sujet du jour, on a vu ce Zalaki, oh, bah, tout solo là, bon, mon équipe bande éclairage, Zalaki, Tito, comme Nasuka. Le bétagi du solo, il y a succès à mon amboka, Weranson, JB Mpena. Par rapport au Ndenge Zalaki, bon, mon Ndenge Mouton, évangile Saloye, Ndenge Zara toujours.
ba numéro na bino zawana pour nous participer à l'émission pour na idée ba makamunyo sondenge zalaka ba remarque mingi vambo tala na mo ba remarque ko na Facebook Julien Botalatala de osala vraiment bien na remercier bongo ba et tout vraiment ba linga émission tala lelo ni mawetu daninzila et pourquoi pas na ba et tout botala biso pasteur Philbert Dinganga o achaka mabuka kama bolongo kaka pona tala lelo news 10 na botala partout. Merci beaucoup na mère Mela Bella Dinganga. Merci.